Bon déjeuner ce matin, bande konanga binomo boyebi, toyaka na bon déjeuner, ezalaka moi petit conseil, moi loye moi boyesa la tokos na nenga mukete, bayenge na bande konanga bundu dia Congo, boboto bondeko, na bande konanga biso église catholique, ba shalom na ba homme de Dieu, respect lo sako na ba chef coutumier na biso, ba oyo basala rake
mokili etambola selo mibeko ya bakoko na biso tokei pe na lombango tolobi ba bonjour, ba bonjour, ba bonjour, ba bonsoir. Ça dépend à laquelle vous allez suivre la danoise. Si c'est la première fois au kutani na vidéo nanga, en tout cas s'abonner makambo bien ezalakawa. Il y a du sérieux bande konanga, il y a du sérieux. Vraiment toboité moi nane so nakati ndako alekaka pe moi puberté na ye s'occuper sous le baoba mikolo azo lekisa moi puberté na ye voilà tant au mona no lekisaka puberté au bois kakaité voilà maman malamu encadraka mona na ye na tango ya puberté alors soki la danoise biso awa ezanga été mais ça sous le baoba azali kolekisa puberté na ye c'est normal moi ba gauche droite ezala alors maman ya malamu moniga ya malamu camarade ya malamu lokola mama Emilia mwasi ya batu ya papa Gaïta ye penza ayebi ndenge ni ba encadraka mwana na tango ya puberté ba gros bisous esika ozali et puis leki nanga propre joli batinisa ye pe ayebi alobi yaya akomi na puberté azu yango na retard azali ko encadrer yaya na ye na ndenge ya tokos alors pona nini te oya biso pe prince de New York atika biso te bambo te bele prince de New York Pasi pambo a carton na kati à Londres yepe atiki sous le baobate à lobby ezo le puberté on est là tozali ko encadrer yo merci na bino nyon surtout merci na ba force na bino en tout cas bozala bien lelo na tongo lelo pe tokozanga te to pe ça ba gros bisous na oya biso pe a carton na biso tolinga te na kati ya YouTube mama beto Irene Masiandoki et si kozali ba gros bisous yango wana et uti na sous les baoba bande ko ngai bino nyoso bolinga kanga bana ngai lokola ba Raisa Pindi ba boze belé bande ko ngai na tongo lelo lo sako yango wana yango to yembangu kaka ndenge ezalaka kopesa moi conseil na likambo oyo ndeko mwasi abengi ngai ezosala ye pasi parce que lobi la danoise wana zali camarade nanga wana zali mon camarade mes connaissances toyebani na France en tout cas mais makambo asali to sepeli na ngote en tout cas ezalaka bien bandeko nanga ozotambola na moninga mais tango asali foti otelemeli pe olobeli opesi conseil soki pe ayoki te okamina conseil wana okena ngona batumi bale soki batumi bale ayoki bangote nde place nzamba lobaka bob misango na mpoasa pona eyeba na mokili mobiba alobi ndeko na biso mwana ya mwasi siko aza na 32 ans alobi la danoise mwasi kitoko talaka moninga tango luli camarade na ye cela veut dire que mwana mwasi wana azali jeune fille moko ya kano ya kitoko makasi abila danoise aza mwana mwasi moko kitoko en tout cas ezosala ngai pasi aya na poto bande ko nga bino moko boyebi nga na betaka lisolo moi conseil na kati ekindela kaka ndenge wana ndenge nzambe atindelanga na betela lisolo alobi ndeko na biso mwasi tango asali mwa ba démarche na ye ndenga yela poto ngai na bino na ndeko mwasi apesi lisolo toyebi te mais ndeko mwasi aza na France ti lelo asali 7 ans na kati ya France alobi to pesa peza ba précision pona ayeba vraiment que ezali ye parce que balobi alandaka nga abila dana so na bengi yo parce que tolandaka yo yepe alandaka yo chaque jour alobi la danoise ndeko mwasi ndenge azawana banda ya na poto ye kaka asalaka nini aluka kaka mibali pona mukanda mibali kaka ye biti na yeke azwa mobali kaka pona mukanda et puis azwa zemi surtout likambo na ye eza kaka zemi kaka azwa mukanda muto asalaka aliaka mbongo na ye abombaka mbongo na ye botalaka muto asali 7 ans aza pena na kesi na ye oyo penza donc yokutu muto mukanda otelema te ye na minute akosomba meme moi avion na ye petit porteur asombi yango na minute oyo aleki bato nyonso baza na mikanda na mbongo mbongo nyonso asalaka abombaka liaka mokie epuis abafutele kofutela na mwa chambre moko boye epa ndeko mwasi moko boye mais eloko nde ndeko na biso mobulu ya kosakana te alobi ngai ndenge nayebi ye mibali oyo ye deja achange na pendant 7 ans mpona koluka zemi bakokoka ta 40 alobi na bande kutu ko bangela ye même mobali nanga bande koloba oyo camarade ni nozana ye lelo na komona ye na couleur oyo alobi papa to ndima ye kaka zana ndeko te azana mutu te nga to kutana na ye so ba kutana ngane ndenge nini na tuna kite na koya ko betela bino lisolo na bakisa likambo ngai na tuna kite alors
to nzimeleka bongo to sunga ndeko na biso ana ndeko te mais ebande ko sali pe soni moi zo yebisa bi ndeko yo ozala mobile na ndaku ozana mukanda oza bien mais ngai fo na luka mukanda donc soka kei kaka zu mobile bo abeti zeme quantité pa akimi azu mobile mususu kaka bongo na bongo mais bandeko nanga eloko pe eza pasi ndeko mwasi azoyeba te ke sida pe ezalaka tokota na mwa entre parenthèse parce que toyebi ke soki tobeti lisolo boye toza na bandeko na biso mosusu ta mosusu bazotraverse la même chose aye na poto aza na mokanda te lokwa bayebiseke ke na France il faut bota na français il faut zwa zemi ndeko mwasi banda kobeta partout sans capote mais est-ce que ndeko mwasi ozozwa temps ya kosalisa bandeko wana bazobeta yo examen ya sida parce que okozwa na yo ma zemi na yo maintenant ozwi na bonus na yo ya sida okosuka na yango wapi bandeko nanga maladie ya sida eza ti lelo kisi nango nanu ezwama te o ezake pardon vaccin nango nanu ezwama te corona kute yesika vaccin nango ezwami donc cela veut dire que sida eza plus mabe makasi biso koleka kutu na corona. Alors bandeko na ngai ndeko mwasi kobeta aye kokutana na ndeko mobali ye aza na minute aza na 32 ans ndeko mobali azalaki na 52 ans baza na écart ya 20 ans ndeko mwasi mobali wana asalaka na ye place bien aza na ndako na ye ya 2 chambres salon azwa na compte ya musala na ye ndenge bolobaka soki 1% ye patronale soki nini bilo moko boyebi so pe 10% soki ndenge nini na ba commentaire bokoma kaka esalaka bien po atoyekola pe kaka boye bate tozana se ya sous le baoba bobo sanate moye bimi moi kopo café batala kala danoise pamba te moi mai pembeni esalaka tokos na ndenge mukete o eza siko bon déjeuner partager au koti lelo s'abonner na sous le baoba partager bandeko na ngai bino nyonso tu bo partager ba vidéo oyo to lancer conscience ya peuple congolais. Alors bandeko na nga kosala ke akute na mobali wana aza na bana na ye baza na Congo mwasi na ye na Congo kuna akufaki donc atika na bana aosa ba démarche abengisa bana aza pe koluka na besoin aluka kuta na mwasi bandeko quelle chance akuta na ndeko wana nzoka ndeko mwasi aza na biti mususu na moto na ye yango bandeko na bino bato kozana mikanda te bazolinga bino me bazoboya bino na makambo ya boye tango bapesi nga lisolo na hésiter pona kobeta ngo parce que ba masolo boye ezokobebisa communauté ezokobebisa mais nalobi na kobeta ngo parce que biso pe to na bana mibali soki lelo boye kosala bana na biso mibali ndenge wana tokosepela pete. Alors ndeko mwasi ye na mutu na ye aye na ye libala te azoluka na ye zemi soki pe atika mobali na Congo soki pe eloko nini akutani na ndeko mobali soki pe ndeko mobali aluka lobi aza présentable ndeko mobali aza bien aza pe na mwa voiture na ye asalaka aza na ndako na ye ya 2 chambres salon bien équipé propre basololi bakutani bandi kosola ndeko mobali a proposé lobi tala lokolo vanda kuna na chambre wana boye ngai pe eza pasi mo na kindiki pa kuna ko sonner obima ba téléphone banini ndako eza vide ya yaka okota toyeba ndenge ni tokotala ti tokene na makambo na libala ya libalo bato bazoluka bon on va to continuer lisolo tozana live together bandiko live together oyo bato bazo menacer live together bazo linga ekufa bazo kopesa ba propos les danois azana mobile te ndenge nini azoko lukela bato live together bandeko na ngai bondimi ke la danoise ndenge nga nazali boye nazanga pena mobile bino bato bozo ndima biloba ya bato bozo ndima et puis boyebi bato bazo ganga bongo bazo linga ba bebisa ba réputation ya baninga bebino bozo kwa na makambo wana bondima makambo wana mendeko mwasi soko zoluka libala na yo na lingi te nyonso ezo pousser nini ke live together bato babanda ko témoigner pour la bondima ke sala ka boko kutana na ngote nzambe ndi mutu agida asala ke live together ke liboso boko bundisa sous le baoba mais oya ko bundisa live together a okutana na nzambe parce que nzamba lingi place bato basangana nzamba lingi mariage ezali première institution nzamba lobaki l'homme qui t'aira
Alors ndeko nanga yo mto luka libala yo mto luka mwasi bengala danoise na 0044 74 59 62 52 17 bengala danoise soko zwinga ite insister c'est normal surtout ces derniers temps pour na kozwanga eza pasi nazo recevoir ba téléphone ebele mo nazo kanga phone nanga pour na na repos naza pe mutu na besoin ya repos trop de repos na sali tellement trop na bouger mingi semaine oyo donc naza vraiment besoin de repos mais insister ou bien tikela ma voice ou bien komela ngai non rappeler yo tant na okoma na kimia alors bengala dana zo mobali na yo basango babali sarabasi basali la biso to ke bala basango asambeli pona yo sango ba pesiona malongi mais sango abalati donc congolais bo fungola miso mais ngai na mobali nanga mariage continue eleka tokos civil et puis non ça la nanga ngobete na ke na wapi parce que bato baloba ba la civil pour na ba bien ceux qui mobali a kufina na besoin bien mobali morte voilà OK mariage religieux na bible ezaki bisoka coutume voilà na ndenga Salomon tokele to continuer lisolo ndeko moi c'était ma kuta na mobali a proposé ayebisi camarade na ya en ndenge za camarade na bi anzamba beni yo mobali camarade na lobi kende kende na yo kaka eza problème to so kompe na 32 ans kende to sola na mobali ndo ba sololi pe na ndeko mobali habité ndeko na bino na ozo ebongo te bango pe bayebi kazani mobulu bayebi pe makamna ende ni etambolaka mais baso conseiller ta suko zwi libala oyo vanda mobali boy na boy yebi na kata motema vandi kaka ndeko mobali ndeko mwasa koche kuna mibali nyonso atambwa na bango tikala ozo azemi te akomika apande ko na biso masasi calculer pan ndeko mwasa zuize bande kona ngai ke mende ko mosi na zo ebate suka za na sagesse l'intelligence te bande ko azuizemi avant kaka mois boye ba règle zate ndeko mosi ko avant a continuer sa pikuna atali eloko zate bande akeso ba test na pharmacie abeta bo pan positif deuxième ayebisi mobile abi na mondo kwa na zuize mobile pasepeli alobi atoka vraiment bana pe batikala nga musika bana pe bakoli parce que de on a besoin de 52 ans bana na déjà bakoli kuna na Congo abi neti pe na France ne bana pe bazozwa mwa ba retard akoya na za déjà pe na moi le fois en tout cas ndeko mobile ala kini sengwa ko sakana te ba savourer yango moi ça zo sepela nzoka za na biti na ya mususu ndeko mobile azo yebate deuxième mois 2 mois ya pamba ndeko na biso na minute akimi ndeko mwasi akimi na ye libala bandeko oyo ezaka bon déjeuner kalate ndeko na biso akimi na ye libala akimi to baka libala kwa na babala ki ete akimi ndeko mobali dia bandaki déjà asolola ko dia da bandeko na Congo déjà batilila ki déjà lettre ntango kaka yoki kaka tanga yoki zemi wana eza kaka 1 mois habité tété moi no fois bota matos to sel makambo libala pesa déjà makambo na famille ndeko moi sita kaka 2 mois ki hôpital ba confirmer penza solo kazana zemi tout la moisa za akimi na zemi ya bato bota la comportement ya biso ba congolais ba congolaise na kati ya poto alobi non ya ko zwa zemi na ye aboyi na ye mobali wana déclarer zemi de asolole kutuna na mobali abi ndenge eza boye talaka nga na zana mukanda te na bota na bosa na entre parenthèses wana il faut toluka nani français moto aza français a déclaré zemi mobali alobi jamais mobali aza na mukanda na ya 10 ans abi nga na mukanda na ngai ya bangunda ya 10 ans ya bien ya soin na na kota dia makamba nationalité en tout cas ngai na lingi na nga te muta déclarer mwana nga faut porter kombo na nga mwana nga faut kola na ndako na nga mwana mwasi na lobi jamais soki yo déclarer nga na ko mukanda no kité mobali alobi mais ozo mukanda no kité ozar ngai na ko bala yo na coutume kala te na ko bala pe na civil mama mwana mwasi na
bakoki koyoka te 2 mois kaka kimi batungi epoali alobi o te nga nazobatela zemi na ngai ye alingi kosangisa nzoto mingi eza ke okomona zemi ekolongwa soki ozosangisa wana tokoya nango na santabo tomekana kosolola ngo entre biso na biso eske soki mwasi aza na zemi ke azosangisa nzoto na mobali souvent zemi ebimaka point d'interrogation de mwasi akimi balobi azolengela donc azotangaka balivre eloko ni akokolia eloko ni akokolia te abandi dia koluka moto oyo akodeklare mwana na ye bande kokota ça c'est qui bande ko botala niveau oyo communauté ezokende yango balobi la danoise siko soki mobali azolela azoluka ye et puis siko mobali alobi nini azokokende kosala opposition bande ko botala place tozobebisa ba cop na kati ya bamboka oyo yango toteya bino na lingala toteya makambo boye na français topesa bamindele mayele bande ko nanga basi bande ko nanga mibali bozwa mayele eza normal te tala siko ndeko mobali alobi aoke nosala opposition aza na identité ya mwana mwasi wana mobimba alobi azokende kokotisa ngo ke akimi na zemi na ye alors soki bomoni ye place nyonso akoya adeklare mobali mosusu ya français boyebaki aye kokosa mobali wana alobi ye akotika te yango ndeko mwasi alobi lada parce que ndeko wana mobali ya 52 ans ye kotrouve bango parce que basaki lokwa ekomaki lokwa déjà moi famille abi boyebisa ndeko na bino loba akende kobota na mboka mosusu soki kaka na France bakokanga ye akotika kozwa mokanda te ndeko mobali alobi azokokende kokotisa opposition na bamairie tututu ya France bazobeta kombo na ye mobali nyonso akoya na ye bakokanga na mobali wana bandeko ntango baloba fraude bakokanga mobali wana parce que alobi akofunda yango abila danoise beta seti bandeko nanga tokomi na biso na suka likambo na memelaki bino lelo yango wana ndeko mwasi akimi na zemi ya bato ya mobali ya 52 ans mobali wana azoluka zemi na ye abi aya kozongisela ye zemi na ye soka lingi na ye problème te aya soit bake na hôpital babimisa zemi ndeko mwasi mpe aza kobatela zemi wana alobi na nsima zemi wana ye azozwa mokanda. À vous de juger. Natiki Libino. Vraiment bonne journée à vous tous. Bozala bien. Nzambe apambola bino. Nalingi bino tellement trop. Voilà. Nous sommes là. Toroya toujours petit à petit. La bon déjeuner. Il y a vraiment des gens qui ont dit la danoise pour aller au kati bon déjeuner. La kati bon déjeuner. Vraiment besoin de décor. Naza awa décor. Sousou. Toko solo là. Bobangate petit à petit. Voilà. Ça va changer.
Bye, botika la malam.